Bitumbo bobunisa Kofi. Batutu d'aba comprendre bato afali. Kofi za muninga falite. Kofi za la patron ya fali en vie. Sauf fallait la taka caleçon propre ngam na lobango caleçon ya sikabi ya pembe. Eza quartier la terre. Ce qui fallait akana qu'un jour ako sumba na avion, eza vie Kofi na quartier la. Soka zoka mwasi na poto. En plus mwasi wana zoka na poto. Mwasi wana ya poto. O apesaka fali mukanda. Ayeba na Kofi kala. C'est un conseil. Na oyebise asakana nende abando sakana ne boto engo tulibi. Bona moni bato ayuma. Soki esali ki atikita continue. On continue ba oke musika ta bando sakana ne kaka. So zo pape yuma abando yaka rabi mara imbécile na mesono imbécile. Ko imbécile atako mina mbongo. Aka imbécile avec légi. Musenzi atako mina mbongo osaka musenzi. Ba fali jo ba senzi en vie. Fali musenzi. En vie, yo moteke muta zuba visa o bato sokana bango. Soki ngana lui ba peso visa ba opesa. Ko imbécile atako mina mbongo. Aka imbécile avec légi. Musenzi atako mina mbongo osaka musenzi. Ba fali jo ba senzi en vie. Veji ba beti batel à 60 visa. Papa chéri motopamba. Muto afuté la fali billet OK. Moni muto afuté la fali ba billet na ye ya liboso. On dit 10 visas zora liboso. Muto afuté la tous les 10 musiciens ba visa et ça JB bien. La délégation est belée, des avions moi atterri à Paris, nous sais quelle place trouver. Beyoncé qui na tour, je pense qu'il a plus de 100 bateaux bazarane. Balobi ka te bateau dans un podium. Des grands artistes parce qu'il y en a bateau belé, cuisinier, fazala, coiffeur, fazala, maquilleur ou maquilleuse, fazala, styliste, fazala, musicien, fazala, danseur, fazala. Bon, c'est trop, peut-être trop les colos pour la battre, mais on va apprendre à l'école, pas de problème. Donc, tu vois, Jackson, a vu soit qu'il y a. Non, non, on a non, en fait, les lots, il faut comprendre que les grands artistes, ils néné. Ba voyageur na bato belé l'artiste ami néné ba sala ba tourner na bato belé sala ke fallait zo ba visa eza bien wera surtout si ko tombe kele bino sko batel to sabino ke on a niveau té fallait na bato ne ba na niveau té bato ya envoyer bato faire muto ta soki directeur sur des marketing sur les communications na muto faire soki mabanga déjà ya Joanna faire bando boka ekala avant comme mutu na ye donc fallait envier faire et le monter fallait rosala lelo clégi et suis ça faire mutu mais on faire ça là et suis ça fallait mutu ebité yo monter que faire miska sortir yo monter que bino omogan déjà ne bolo ba soit tikité et on est dit so tikité bino bo sala ni so tikité a ça kana na travailler à tata na ye aza travailler à tata na en victime ko lo fallait ko kufa jebi ki azaki travailleur ya papa ba Didi Stone mais Didi Stone a comprendre que père na ye aza menacé na bato mitema mabe balingi ya zalati biso ce qu'on te protéger vie Kofi pour te bona biso problème papa wa Kenda avec Esther Akenda papa m'a dit wa Kenda to tika na Venioche to tika na Veredi vena biso grand-père Bosi Bozana malgré ignorant que tu je resterai toujours là Bosi Bozana ignorant que tu Veredi coup de chapeau papa Jean Koubal coup de chapeau Bosi Bozana oza le roi koko na yo Fali Didi Stone azan de kona biso tolingaka mingi aza congolaise le rôle là ngana congolais avec beaucoup de respect to pe saké na mboka po baza aza yemoti maître Gims aza mabe maître Gims aza na jet privé Didi Stone na jet privé té surtout le belag maître Gims to bela sur Didi Stone amuke amwana amuke aza leki na biso Didi Stone aza leki na biso na mbula na mukolo na ye na repese conseil na mona mo liboso na ye ba pese conseil na opesa Didi Stone petite sœur na biso kokota na mbriema ya domestique na binoté fallait il était domestique ya yo na lo bana lingala po ka lingala fallait que domestique na yo kokota na bêtise ya domestique na yo ti yo za patron ya fali okotika la patron fali ti mukolo ko kufa yo kotika lo sala pa fali te mona Kofi mo kota ko sala ka pa ya fali ata Kofi a kufi pour te bi capacité à virambo so Didi Stone comprendre que fali ndezo linga Kofi a kufa obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba
invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À bon salibinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays. Show, moto. Émission eza ya moto, eza ya to kabulaka moto, eza ya to pesa rabino moto. Biso awa to lingana biso polémique. Moni ngai so ozwe na émission na nga poza polémique. Nga sala na émission ya basango te. Na boyeza la ote kuna bafingaki mutu balobela mutu mabe te. Tango olongwa na ndako na bino. Ozoya po vanda na kiti ya Clégisho, oye ba retourne pe ba question polémique. Ou soit zala na yo frère Patrice, to retourne makamba batite, to retourne makamba ngebe, to retourne makamba susu et l'équipe. C'est comme ça que ça se passe ici. Na pesi Armel Rumbo Bambo Tebele, encore une fois merci. Na Arnold Matumona, pourquoi pas na général manager Clovis Fipa qui est notre boss, na Mama Doris. Quand peut-être Mayamoto Matuma Bambo Teno pesé belé. Les 28 scandales lobby, les 28, déjà toi aussi ça va faire au maman et vidé nango. Naza na nganga muroté, na Liverpool. Yende to solana lelo par rapport à la sortie de dynastie déjà une semaine. Les autres qui les ont marché, Liverpool, bonjour. Moto toujours. Moto. Yo migolo so bonjour, moi ça moto. Moto. Bonjour. So yo, tant aux pesa. Moto. Mbala. Rendez-vous na bafle. Une semaine déjà en haut, ils ont évolué. Rendez-vous na bafle. Merci d'abord na grand prêtre Nzambe ou appelé ça temps la circonstance. Oui, c'est la blague de Tozala. Petit Toza Bozaye, après si biso temps to kutani les sous avec topé c'est la sco idéologie ndenge zalaka pour les amamba musala. Na musala to za sous na ndékoté ya te papa te maman te. Alors quoi musala ki soda. Soda ku fana champ de bataille na ye. Mbila ku fana masasi na ye na munduki na ye. On a minute comme sur mamba ki soda et makasi. Na zongi jusqu'au esprit ba sniper, na zongi liko boma donc bon comprendre ya mabeza na mboka. On a rappelé sniper na boma, ça c'est comme mati na ndako. Na rosa na ligne wala na calculer mutu na machine juillet. Matika likolo étage. Tu tiens non chaud. Chaud ça. Tu es na chaud pour tout le monde ba yuma ba koti. Ba yuma ba olinga ba. Ba yuma kasi équipe ya bato ba ya pa détruire ba ninga. Ba kokaka gloire ba ninga te. Yango na zana chaud. Merci na faire rigola Nika Boroni na les padres. Oyo. Oza lumière à musique ya Congo. Gloire et lumière na faire rigola. Biso ba goloa to mérite aka gloire. Parce que lumière et où t'as pas perdu. Lumière au pesa biso to bakisi na gloire ya biso na Nzambe musale kende kitoko. Merci na bureau. Au bureau à faire rigola les bureau moko impeccable. Ba ba sa musala le rôle ba chinois à travers na butu. Bo comprendre DG Poloté, bo comprendre petit boto côté, bo comprendre Laurent Tendance. Au moins, niveau place tout ça, le bureau est kitoko. Merci na Venabiso Bera de Prince Les Amunda a joué grand champ visa. Et bon, Nikon Kai. Venabiso Nikon Kai, les formateurs de boss. Les formateurs de boss. Nikon Kai. Eh, Zemboana, son nom on a eu là. On t'a dit les padres, tu vas bien avec Motoyambo. Moniféré. Saoudé Chimbulu, Saoudé Chimbulu, Carlos Caballo. Servant moteur Clovis, ange adorable. Depuis Luanda, wana. Moi, c'est sénateur, les sénateurs. Sénateur. Sénateur, sénateur. Bana Luanda, Toya Luanda, na 4 promotion, la dynastie volume 2 et 3. Toya wana, na biki ba yamba biso bien. Ozara musala, toyara mission de service. Après to zongi. Banzembo za wana déjà un danger, ça fait une semaine et on fait rigola. Pelisaki moto na musique ya Congo pour moto peli makasi clégie. Album abo ezalate na même musique qui fait rabeti. Rendez-vous na bafle soli na jour moko. Au mon niveau, jour album ebimaki déjà bafle soleil na butu batutu balalate. Na ba policier pour mikolo ba policier ba tambo na blende ba jipe ko muke. Aikangi elinge lobani. Aikangi eza le romo boye to pesa no avi na ngo sikote. Ba bayo kana disque. Pour ça baki lelo na rumba ba rumba matière ba rumba classe ba rumba ya via bato. Pour mon album est une semaine mais
ils ont la moto il y a 2 ans. Une semaine à Pambal. Bon, pour le j'ai dit, tu comme à 0 heure une semaine. Il y a la moto il y a 2 ans. Banzembo za wana nde banzembo da se mbama ça fait 4 à 5 ans ba niveau ba boboule ya na niveau banzembo lo wana ti ba obenit poso nzembo ave na biso Serge Mabiala ba yembi na Ferregola o kana ti nzembo papa yemba lo wana ti ba Liliane na ke ati kinga o o ka banzembo lo wana ti ba Mia mort mwana ya o ka ve na biso modo wa kundulu Ferregola ke na songe qui deuxième fois la première fois de Kabouana na studio en tout cas Ferregola ce que la musique au faire à l'ingratien la biso sigo te ya boy aza mutema mabe aza mutema mabe neza par rapport musique ya boy ninga salaki 5 ans or que faut bimisa musique à un niveau na papa na mwana muke na mukolo aza content en plus campagne ba yaka na ba déstabiliser Ferregola jeunesse biso. Tout ça n'est que ferreté. Jeunesse à comprendre que c'est ferré. C'est ferré la musique à Congo. Pour musique, on a mouton c'est plein sans bêtises, à respecter. Gam na mungongo. Mon niveau, va te belé boye malelo. Mais est-ce que vous respectez mungongo na kita? Est-ce que d'où mes yeux yokan? Moi oui que bazo déclarer bon ça calendrier aux non respectueux. Nani alobi bongo po ani ba balandela États-Unis fallait bokenga na out tilelo loko po nani ni ba balandela makambu na biso tozo boya na biso bokota makambu na biso est-ce que moni nga na legi TV na beti masula bato na solara dynastie vol 1 to c'est la vol 2 le 27 jours Ferré akende États-Unis akende te etali bino na nini bino nde bo sala koleka Ferré po faire asala ka koleka bango faire asala ka déjà koleka bino makambo bino bosala emonana te bato balobela ngo te depuis bano bimisa album na bino album eleki album to eza dynastie oyo ebimi na moto bato bazeli yango monde entier ezeli yango na mito bato tu baoyoka yango mpe na mito moto akobimisa te soki obimisi okufi na neti babwaki oyo na libulu ya balion la minute au bimisa nzembo ni obeta pour faire pour tara maloba papa va lobi deuxième volume ezande akata bato siko souffle d'abord un handicap na aller ba handicap siko retour banani siko bato tout bana wana to mike baza bana mike ngani ngana lo ba doit comprendre ba fali ba héritier ba bil disque na bino ça c'est ka pa na bino nani ngwa lobi wana banani ba fait soli na jour moko lobi to kunda ndeko na biso Flore Makini sa pe mana kinya dama amnesi ouais Flore Makini pe mana kinya ya biso pena ya boulot moko tant to silisi to eto fandi mais DJ bafle na mogila ki le solo li devant bana na ya fali ba mbasi ba nord mbasi mwana azan nani alekinga na elo côté pour poto na est-ce que faut pas le coca non bika so mo ba mwana ngate bon respect bon est-ce qu'il y a respectable il y a respectable musique ya Congo respectable norme ya musique congolais ambasi to beta masoni te azamona mwa muke ero to sur la dynastie nga sola patron na bango fali na sola bana na te mais bango ba yebi ke Oliver pour na sola fali moko to ba bato ba devoir biso alnga kanisa yo oyebi koleote ole ya biso ke mwana te papa yaza na ba jao kanisa bato a faible a poids mouche po kanisa mutu obima so mutu abimi oza sur un problème neti nga boye nga na combattante nga to atina poto nga na Liverpool pour les combattants les snipers na nga mokote na ebele na ba vie bokechu na ba vie na ba commanda iso na ba na ba tulola ba maître wa za le suprême à ça l'ambassade à Congo na Belgique aux visa aux passeport na ba te belé na ba Jenta Kabuya la fournisse la femme combattante ya poto muto abike Ferregola ndé muto beta na poto mwana na fali obeta te pour avoir 5 jours ba annulé concert ça on a le blanc pour ateka ba billet na bango teka ma bib sanga ba billet concert ata moko muto na ngo Alex Biso ya concert na bango pe jour wana match à rugby ça to lo bango loka ba jé match à rugby ça ba teka ba billet wapi po biso teka billet na miso na mito to teka CD les 28 tous les CD il y a 1 na 2 na 3
Pour makambo 1 wana volume 1 peut en 2022. Ils ont participé dans la dynastie pour écouter papa Hervé a eu un problème. To sel en promotion et ça na battle. Et na battle pour la bokapi ali ba carte rose ba marathon ba sing again ba tok tok ya ba ndimba mabe ba sing again ya ba ndimba wana ti ba sapik. O to embela docteur Njadi le tete. Si on a minute ce qu'on a débat jusqu'au ve na biso vote singa na mère na biso. Mais bino bolo ba bino danger mais tout tous ala danger depuis kala. Tout monde que disque Didi Stone star top model azoyemba nzembo ya artiste Fally Ipupa hein déjà moi te que olayemba te faire gole lore bimisika oyemba ya kala ya Fally. Didi Stone azande kona biso tolingaka mingi aza congolaise le rôle là ngana congolais avec beaucoup de respect to pesa ke na mboka pour baza aza yemorote maître Gims aza mabe maître Gims aza na jet privé Didi Stone na jet privé te surtout le belag maître Gims to le belag sur Didi Stone amuke amwana amuke aza leki na biso Didi Stone aza leki na biso na mbula na mukolo na ye na repese conseil na mona mo liboso na ye ba pese conseil na opesa Didi Stone petite sœur na biso kokota na mbriema ya domestique na binoté Fally il était domestique ya yo na loba na lingala po yo ka lingala Fally azaki domestique na yo kokota na bêtise ya domestique na yo ti yo za patron ya Fally okotika la patron ya Fally ti mukolo kokufa yo kotika lo sala pa Fally te mona kofi moko ta ko sala ka pa ya Fally ata kofi a kufi po to yebi capacité à virambo so Didi Stone comprendre que Fally ndazo linga kofi a kufa biso ce qu'on a mis biso to rappeler ka bato bitumbo bo munisa kofi bato tu daba comprendre ngo bato Fally kofi za muninga Fally te kofi za la patron ya Fally en vie so Fally la taka caleçon propre ngam na lobango caleçon ya sikadi ya pembe eza quartier latin so ki Fally akana qu'un jour ko sumba na avion eza vie kofi na quartier latin so ka zoka mwasi na poto en plus mwasi wana zoka na poto mwasi wana ya poto o apesaka Fally mukanda ayebana na kofi kala bakosaka lisolo mo boyekeo na matanga ya mère ya grand mopo bamonaka sœur na biso miki na kara na virambo est-ce que mwana wana ya bandal Fally azwa sœur na biso miki na quartier latin nani ayebite biso de histoire mwana wana donc c'est un sœur na biso pe miki azali da mwasi ya ba viana baleka dans la quartier latin entre parenthèses pour le monde dans les arabes biso na musique arabongo même na ba wenge arabongo okaka ke café room azui mo mimo beta musala ya viena et Serge Mabel à l'époque ils arabongo biso yebi mambo musique bien même ba jeune ba ke poto le basi bana bango ezakaka azaki mwasi ya 20 mois kala akope mwasi na ye eza normal donc bon mon ango danger te kona makambo wana Didi Stone asali nini Didi Stone azandeni koyoka nzembo za mabete mabe mutabi mabe mwana na bandana na ndeni tango alandi na Instagram a Didi Stone akomeleni le 25 New Arena net na film akomi ko New Arena ngondeni akomi ngo na berere tala français wana betala ninga komi ela kisaki classe otanga na makelele ya mabe tika fier otanga na makelele bakaye echola na mai na mbula nani ayebite oza danger te po bato ba danger bazebele babeta maswa lokuta babeta serimo lisolo moko boye o VJB na mère alia parce que VJB na charisme zaka nango yoga da VJB bazong sata 1 to 2 Fally c'est yuma yango to isa banana bazana sentir na ye bozana muto aza yuma otikala yuma bo Didi Stone azana ka patron asakana na Fally domestique na bande bando asakana na ye na kala asakana na Fally bongo siko lelo asakana ne peka wana zo pesa conseil na oyebisa asakana ne ndia bando asakana ne bo engo kinde bien bona moni bato yuma soki esali ki atikita continue on continue ba ke musika ta bando asakana ne kaka so zoba pe yuma abando yaka abimaka imbécile nga mesono imbécile po imbécile atakomi na mbongo aka imbécile avec les musenzi atakomi na mbongo asaka musenzi ba Fally siko ba senzi en vie Fally musenzi en vie yo moteke muto azwi ba visa o bato asoka na bango veji ba beti batela 60 visa papa chéri moto pamba muto afutela Fally billet ok moni muto afutela Fally
ba billet na ye ya liboso on dit 10 visa zora liboso muto afutela tous les 10 musiciens ba visa et ça JB piano pona bolingo balinga fali muto asala ke fali azo ba visa et ça vewera surtout si kotombe kele mlosko battle to sabino ke on a niveau te fali na batune ba na niveau te bato ya envie bato faire muto acha soki directeur sur de marketing sur de communication na muto affaire soki mabanga déjà ya Joanna faire bando boka ekala avant comme mutu na ye donc fallait envie affaire et le monter fallait rosala lelo clégie et suis ça faire mutu mais on faire ça et suis ça fallait mutu ebité yo monter que faire miska sortir yo monter que bino mogan déjà ndé bolo bala piston so atikité et on est dit so atikité bino bo sala ndé so atikité a saka na kana travailler à tata na ye aza travailler à tata na en victime ko lo fallait ko kufa je dis que aza qui travailler ya papa ba Didi Stone mais Didi Stone a comprendre que père na ye aza menacé na bato mitema mabe balingi ya zalati biso ce qu'on te protéger vie kofi pour tout bon a biso problème papa wa Kenda avec Esther Akenda papa m'a dit wa Kenda to tika na Venioche to tika na Veredi vena biso grand-père Bosi Bozana malgré ignorant qu'etier je resterai toujours là Bosi Bozana ignorant qu'etier Veredi coup de chapeau papa Jean Koubal coup de chapeau Bosi Bozana oza le roi koko na yo ignorant qu'etier alingara ignorer ferré alingara ignorer ferré faire à boya au sang et on a dit que si on zembo faire à yemba na ye na ba jeune ana muto ko yemba nzemba bongote po evane na songi mwana wana héritier ya kitambo ayemba na Veredi nzembo zanga am ayembisa Veredi le roi ba Charlot nzembo limwa yoka nzemba papa malange le biton ba tiango na mokila gila et soli batel et ko tibiso mo na batel moni nzembo featuring e bimili boso ouragan oki timbre ya ke oki timbre vocal oki ne musique fandi mwasi basangana na demi bali ba yembi ba poser bon kutala musique au clégie moni faire azam kolo ayebi nini oyo azo sala na bango faire muta gera bango ndeni kala déjà faire à gera bango faire beta dana wenge mata avion na wenge fallait ignorant impoli aventurier imbécile que tu es aujourd'hui même actuellement fallait imbécile la mission que imbécile a qui na qualifié pour ba buzo beleki tout buzo bezaki aussi ba visa la di rectifier nan pour na mwana wana ngana ki na normal ala sabutu te VJB clégie VJB a 60 visa est-ce que mtafuka mi mtalongo le moi je pas ça fallait on a dit que c'est aux imbéciles faut que c'est imbécile la qualification imbécile la qualification et injurité imbécile yake aux imbéciles au tika l'imbécile VJ a dû 60 deux autres défendre Régis et on a vu que VJ a dû 60 la mission qualifié mutu voler VJ a dû 60 visa clégie via Kemi Kila ba vient la mission ba zule ba Kemi Kilité oyo ya Schengen ba qu'est-ce que États-Unis grand monde ba poto ba suka ba poto za États oyo mutu to arrivaka na ba français na ba belge na ba allemand ba arrive aux États-Unis a dû 60 visa amemi ba tout Europe te mais Amérique bazara toujours likolo to sola bien de konanga to kotaka na ba bêtise banana ya mikete tango biso to solo mambo za clair et vrai to betara musique ya bien musique etambolaka na mambo belé na kati mais ko nyoko la baninga te po opesi muninga lipa olingi po yesa la ba jona to akosa bat na bandali kapesa $10,000 o kapesa $1,500 on voulait trop gagner, fallait au risque de perdre. On a ndako malonga te. Yona bana no boswana raswana. Après ça bima yuma de tous les musiciens congolais. Ayemba na air qu'il a payé jetité. Ya ba congolais boye ba kango c'est yuma fallait que yo yanki. Biso papa, biso ba dene de ba yanki puisque fallait. Ngala ngaso na kuteli kana air qu'il bosi na payé jet. Na payé villa. Fallait na ni villa na kin. Na be air qu'il a ka. Ya on a habité biso ce que ba congolais za rabungu. Na kilo na nga. Si on a coûté un Kelly, Nathalie qui n'a pas mobola, c'est que Kelly n'a bénéficié impliqué. Pour l'Américain, d'abord niveau Kelly sur ça une collaboration, il faut bénéficier impliqué à avion. Fallait bénéficier d'un avion te vilaté. En Afrique, Moroté, en Europe, alors on a coûté na poto. Moi si na la bilala la. Moi ce qu'on place, ce qu'on a, n'a pas bien que émission sur ce qu'on a zongeli kimono, na côté ce qu'on a battel et pour disque bimi na fâché.
ni na bina fâché na kombi na mona bana wana baleka ba TV bango finga Belgique public na tozongi moi la ni a fini bana na mike azana bato sala ba finga ba grand musicien Congo boye mwana oyo yebe finga mwana wana azelongi donc na mona omoni mwana wana nike boso tie manike otie na ramba mama naza mama te ba mama baza un vrai mama ça un faux mama ça il faut tirer nike poko moni a nike so pas changer combo au moins avec un imbécile que tu es manike un imbécile un fou un mouton mais là bakate t'es pardon fou aza na ramba mama te aza na ramba papa te aza fou yeta la ti pantalon we bateke moi si soka la ti liputo we bateke moi si yana biki aza na aza comme ngembo comme sauf souris aza ngembo pona na kibo moi si boy azate na kimobale longi loko la muto akufa en plus le barake osalaka na mama Denise au moins na niveau ya mitema mabe bana na banike bana mo siko tango beta toloke boy mais ozo finga benchi public na caméra ya bango ba OK ba poto ya yumba papa ngana mwana mikilité noko ngana mwana mikili ya biso mikili na boulot da to salaka déjà mikili za elo côté déjà boulot to salaka na yebi kenga mode na boy so na bandika ba démarche nanga ya poto na ba relation preuve ani moni ba tutu bandeko to YouTube ba keke ba poto ba zebele mutu pe mutambe miete to bandeko musu ba ke ba détour ba poto ba zongi c'est ça biso ko to lakisa bango bongo ke to ke poto to zongi to ke to zongi so to limite to faire na poto eze logote ngana ko resona ra poto te pour Congo l'équipe poto o mboka ba koko nanga e ko tika la mboka ba koko nanga Congo et l'équipe na mo poto pour en plus Fachi beto un esprit que to bosser to atteindre un objectif oyo ba congolais nanu to commater donc à niveau to za oyo ba finga ba na TV za ba to fali tout le monde na ba politicien na ba général na ba ministre ba otala ba mo bela ke biso ba to faire retour ane ko répondre au mon niveau o ezaka ba réponse pour déjà tango asaka misoma wabike na miti lokwa bobike na rater visa na bando finga mais tout monde ka finga pe mutu ka bana basi bozo fingisa ba mama omona mwana na su Joël Mukomboso a finga so kibo mama yo Joël Mukomboso kezo na kaleso makila o tika pa mama na bino na Afrique du Sud kaleso makila yo o tika kaleso makila na Afrique du Sud yo Joël Mukomboso en plus on a sida o meli ba vitamine mabunde vimbi boko lekate awa na mboka bakoko na biso o Congo mboka bakoko na biso boko lekate bo na place boko lekate so bolobi to ya oloba ya mabe boko lela kelo ngola kaleso tandaka soko boti mwana oketikela mama na bino na filicide mama na bino no souffrir aolela na kombo na yo makambo zo sala ya mabe famille baliaka mbongo na yo te osama mabe bientôt ozo kufa aza na sida asa na sida ya ndeko nanga Liverpool souhaitele batu ata to kufa muto sida umela muto na sida ameli ba vitamine yemona na bu ale kana TV ba finga ba ambasalité oto ba na lingala ya bakoko ba finga ba ambasalité ba to bongo ata leta ko kotele na TV ba tu ba en plus o mwana mwasi siko yango longo ba mama wana boza ba piko bomo na ba nike na ba Joël Mukomboso ba finga ba mama bana basi ba finga ben jeu public na Congo boza wapi boke wapi poto koma na niveau oyo bana mwa basa mike manike yo kale sono salito tika na bibwanga e papa colonel kezwa ndoki nyama yo imbécile na eli bino mabe po na fanda bino tali bino trop na dimne bino jusqu'à la mort na bike na dimne bango jusqu'à la mort kasi batelo to ke tim ko to kufa biso na bango to no so na rabu eko makambo bango ba sala tala na keji na yeti bino na Taliban na na biba o sniper muta vida rabino tu na vida ba yorobo na beta lexi wana wese na pese na kombo kanga ngasko na yesko na eli kaka Joël na manike na bino batel ya mafinga na mona soda na recharger bino awa na recharger bino manike kezo kaleso na otika na bibwanga ya salité ya solo obe olingi mobali moko boye soki mobali est-ce que mwana wana ko sombelo voiture ba pesi opa ya majabu to yebi to aba to TV ya majabu mama majabu ta pesi voiture wana ake Dubai mama majabu olingi na TV oko sao mobali nanga mobali ya salité alata kaleso salité
ya mabe oyo bana mbongo elongi ya bongo pena mutu akozala mbongo alata na bien te zonga bien ndeko ola mobali no alata na bien te alata na bien te ala style ya kilelo te o kilelo ndenge bagims baolata nde bastar bafere gola baolata yango mobali no aza bien te oyo bakasombela voiture mama majabu amemi o Dubai mama majabu asombela voiture mama majabu bino bato bakosoutenir bamanike baofinga bamama baofinga na basexe ya bamama c'est la honte tala kandeza mais tosukia dynastie volume 2 dynastie volume 2 le 27. Ok, merci tokomi dana suka émission na makambo lobate parce que Liverpool a gina monter te kanda comme monter kanda eleki rapidement ba kanda l'équipe bana ba osakana do lora boito sakana le terrain poto parce que to na général mabanga bande mabanga ezate pour kanda l'équipe to c'est la dynastie volume 2 le 27 le 28 Papa Hervé a signé autographe nous sala ngo 21 na faire rigola pour faire rigola c'est un phénomène atom sa stade na moyi akota na moyi ba monene na moyi tu es sur 24 jours au bouquin. Tu peux ça va devant. Tu mis album dans 23 heures, pas même une semaine album et ça succès planétaire. Et puis c'est venu vertige, il y a mis ça visa, il y a ma B. Pour te ma mise à la ca. Pour la on a une rolling na pototi. Pour ça on mboka na poto ba kufa. Puis malade ya binse ko za kuna binse ko épidémie binse ko en France. Donc le besoin venu ba to kufa. Mingi zakaka le 22 tout ça na nganda maboke wana après wana le 27 album et le 28 Papa va signer autographe ba répétition pe zongi toujours na ville wana na collège Boboto na restaurant na biso wana déjà publicité bandi à restaurant to koti marambango faire rigola toujours battle même ya ba place ya répéter to on répéter dans ma campagne place à piscine to banda chez les honorables place à Bakonzi to ke ma campagne ba patron Bakonzi ba ya to longo na to kesko Gombe na collège Boboto ba place moka ba ligue ça ba classe faire organiser bino bo répéter wa ba mission ya bino banani batambola wa po mwana na muso abeta atumpa fali a salité ana bilamba te ambasi salité mingi dynastie volume 1 to kango banzembo za danger vena déjà formateur de boss na plus formateur de boss ça tu na déjà tout balandi l'hiver Liverpool tout mon ani mikolo boya parce que c'est chaud te bandi chaud to suki na chaud obanda bango mabe obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier bah invitation en carton n'a pas follow lango jardin de Dieu invitation boy bongo mukolo fait tilata mabe maison divers à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé à Pamba maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.